yeux, vous l'avez vu. Il est 7h39, voilà. Donc, donc, c'est un cas où il commet beaucoup. Voilà pourquoi Nazo Salamat Kelele. Parce que l'information, ils ont circulé formaté. Et notre but, nous, au niveau des réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que l'information, le quoi, soit écho. Nous voulons vraiment que justice est salama. Et nous voulons même que... Bonjour, bonsoir. Naza vraiment natate comme na ebisaki bino. Awa na Canada, tokwedi di susu makambo. Mwana obozo mona ye kombo na ye Rais. Mwana oyo azalaka awa na Canada na Toronto na mama na ye. Mama na ye abota ye na bango mibale na sœur na ye. Mwana aza na 18 ans. Mwana o abetaka bale makasi. Mama na ye asalaka. Elle se bat tout le temps. Azaka na bana mibale. Na ndeko ne ya mwasi na oyo. Alors maman ne ajijaki bon. Mama ya mwana o komone mamba Janine. Na sololi na ye na yo sela bino live. Jour nozala na congé. Comme semaine auto bandi. Peut-être mercredi ou bien jeudi. Oui, putain. Ozala 4 heures du matin. Mwana lokola betaka bali mingi banda bo bébé na ye. Mama nga na ozaka jouer, na oza grand joueur, na oza grand joueur bika bana nde bazalaka. Mama lobi OK, il faut otanga classe ya foot. Tango akomi na ba do bato baka akomi na 18 asali 4 donc 18, 17 16 akendaki France na azaki na 14 voilà. Tango akomi na 14 mama ne alobi ba foot a bien, ba classe ya bien, ba classe yo eza penza yo ba formaka bato bien. Pona ba foot il faut okende France. Mwana na mama ne abundi atindi na France. Soki na Toulouse, soki wapi na tala ngona papier. Akeye atangi une année 2 ans 3 ans 4. En tout cas atangaka mandeko di solo ya somo. Pourquoi toujours na Canada? Mwana ake na âge à 14 ans na France. Ayaka ne mwa ba vacances na ye. Talaka toza na vacances bana baza na vacances. Bientôt les 3 ou bien les 4 bana bakoya kozonga classe. Bandeko mwana oyo ayaki vacances awa. Il fallait jeudi ya semaine passée. Mwana o jeudi ya semaine passée fallait azonga France parce que classe ezobanda kalate. Mama alobi ke mama nakende kosala shopping na ngai. Nasomba pe biloko oyo tokolia. Mama alobi OK zila nake kotika yo. Abite mama eza nango kaka akende osomba biloko akolia. Eza nango kaka awa. Non, mais là, tu peux s'en clé de contact. Parce que ça a commis déjà à 18 ans. Moi, à 18 ans, il peut conduire. Il peut circuler dans les voitures. Ceux qui sont à la voiture. Tout court, il peut conduire. Maman, le week-end, il y a des gens qui ont ngana tambo isuna ya bwendenge ni. Si on a aucun des ans na voiture. Ceux qui pas yebisa ki ba camarade na ye. Ceux qui pas informé ki ba camarade te nazo zonga na ba bien jeudi passé. Jeudi oyo uchukoleka. Lelo toza lundi. Lobezaki dimanche. Moi on il fallait voyager na 21h, ceux qui 20h de Canada na Toronto. Afandaka na Toronto, moi na mobali oyoyo bangona mama na ye, mama Janine asalaka na ba préposé aux bénéficiaires. Donc veut dire qu'avec les personnes âgées. Moi, j'ai eu contact à la voiture, il y a maman qui a eu contact à la voiture, à côté de la voiture. Au lieu de ça, 5 minutes, aller 5 minutes et retour, moins de quelques minutes, bazo benga maman na ye na téléphone. Il y a qu'à place tel. Moi, on a eu un problème, mon coboy. Moi, on a eu un problème, mais le cas de maman, bazaka, biso tozaka na panique totale. Ezaki musika te na ndako. Mama alongwe ake place mwana wana zalaki mwana oyoyo Rais.
akomi esika Raisi aza amoni mama amoni voiture na ye bato telemi wana mama akendeki na leki nani yaya ne ya mwasi bakomi esika voiture eza bakoti na voiture olie Raisi aza na place ya passager ya place ya bachauffeur bamoni Raisi na place ya nsima basiège oyo bapassager babengango siège passager bao bamemaka bayebi na siège passager wana bamoni Raisi na sachet omoni basachet oyo ya plastique ya pembe bamamiki Raisi balingi Raisi do baetufaki ye baetranglaki ye baetufaki ye bandeko Canada oyo ekomi ya kobangisa Canada ekomi ya kobangisa après liwa ya Alexandra o biso bamususu tolongwa na Montréal tokenda tina Trois-Rivières après liwa ya Alexandra bana bakufi ebele plus de 5-6 surtout soki eza bana ya bato mwindu eyoyokana te oyebi pourquoi ya Alexandra eyokanaki parce que mama na ye asalaki sortie médiatique yango nazoyebisa bino réseaux sociaux eza plus koleka batelevizio ya bamboka na biso média eza tribunal média eza eloko moko wana problème oye kaka osali kaka sortie médiatique fini etamboli me ya mwana oyoyo eyokani te lobi nde balandaki basalaki live epa Nadège merci beaucoup biso ki nazaki na mosala nalandi live wana ntango nabengi yo otindeli nga babiloko mosusu nayosala live jeudi mama akei akuti mwana banyati ye sachet na mutu donc vediki bakotisi mwana sachet na mutu baetrangle ye baetufe ye boyebi sachet ebomaka koleka sachet ebomaka so batio sachet na mutu balingi yo bazo koetufe ebomaka moins de 10 minutes ebomi yo mama nde mutu akati sachet ya mwana na mutu na ye botala jeune garçon ya kitoko oyo peau noire choco frappa Raisi kombo na ye Raisi mama naza moswahili papa na ye nayebi te papa ne soki die donné soki dido soki die merci mama nde mutu akati sachet wana na mutu ntango azokata sachet wana azwi munoko na ye zolo na ye soki zolo ya mama atie na zolo ya mama azoka mwana azopema mwana azotanda maboko c'est comme si azolinga loba eloko moko boye to yaya na kati ya compte ya mwana oyoyo na compte bancaire na ye bazwaki yango soki lundi parce que mwana 18 ans akoza na compte na ye avant 18 ans mwana akoza na compte lobaki asalaka wana eza balo ya Canada biso toza na France te toza na Canada mama kati sachet ya mwana oyo na mutu ndenge baetranglaki ye ndenge banyemaki ye sachet na mutu pa bambila baye bapompier baye eza na batonga moko bazala eza nango awa na Canada na bosani kombo atonga ngo soki mutu akwei eki azolinga akufa bakoki komamoleka tonga wana babambi tonga wana esaka neti ezongisa mutu mwa moki ata soki mutu yango akokufa na ye me ezongisaka ngai naza témoin oculaire bati mama azomona ndenge mwana ne azokufa baminga bapompier baambulancier bayaki wana baboyi koyede mwana oyo depuis jeudi mwana akufaki ti lelo tomoni yango na banini te batelevizio canadienne te na TVA télévision canadienne na biso tomoni yango te mais avec les réseaux sociaux TikTok toye komona yango mwana oyo azaka mwana moko wa mobali bazaka ye na yane ya mwasi aza na 18 ans mwana akendeki France akendeki kotanga na classe ya foot ya sport tema betaka bale makasi ayaka ne mwa ba vacances ne mwa ba 1 à 2 semaines 3 semaines azongi na ye
mais ya tour ezalaki jeudi na 20h mwana il faut azwa vol azonga France pour na classe. Maman a commis dévasté. Maman aza inconsolable. Toyoka, moi les kabaon ndenge bandaki. Police pour non-assistance à personne à danger. Parce que la commission ils n'ont même pas tenté à réanimer. Ceux qui m'ont nélé. Mais les hélicoptères, les colos, les pompiers, ils n'ont même pas. Je peux vous dire tout simplement, niveau ni biso batumou inutile et l'autre à considérer. Et ici l'occasion pour moi de dire à nos enfants, je ne dis pas que la mort n'existait pas. Les risques zéro n'existaient pas. La mort existait partout. Il y a des gens méchants partout. Il y a des criminels et des bandits partout. Même le pays les plus sécurisés, les gens sont tués, assassinés. Mais ce que nous vous disons, nous, vos parents, parce que quand vous commettez des bisous, même si vous avez des bisous, vos parents, vous avez des bisous, vos mamans, vos papas, ce n'est pas que tout le monde a un bébé, mais nous savons les risques qu'il y a dans ces pays. Quand parfois nous vous disons qu'Obimate, qu'Okenebetabalte, qu'Obimalibandate, ce n'est pas parce que vous avez eu maintenant, c'est parce que nous savons que le risque, le danger peut arriver à tout moment. Et voilà pourquoi je ne dis pas que les situations mais c'est aussi une façon pour nous de vous interpeller, vous, nos enfants. Parce que madame, tout ça, na poto, on a aussi aussi beaucoup li. Surtout ce que nous l'avons qui ngodi wane bimi. Nana nga ukangela yo. Nana nga kolobana yo. Yo so komi papa ou komi grand prêtre ou bimandengo lingyo sa nani akolobana yo. Mais nous avons vu la lune et le soleil et les étoiles avant vous. Quand chaque fois nous vous disons Bana, je ne peux même pas souhaiter ça à un parent. La douleur qu'il y a de perdre un enfant. Je vous assure, Toloba tika Toloba, sans apparence de Kangako, n'a pas souhaité même à mon pire ennemi. Il n'y a pas une douleur dans mon kili. Oh, il est qui douleur, il y a perdre moi. Je vous assure, vraiment ma prière est que nous sommes beaucoup fait la banate. Bana moura kunda bisu. Tout fait la banate. Parce que si tu n'es pas fort, si tu n'es pas solide, au coup faillopé. Parce que c'est un choc incommensurable. C'est un choc que je ne peux décrire, perdre un enfant. Parce que moi, les aïeux, et ça partit en zo ton aïeux. Ton enfant, c'est toi. Ton enfant, c'est toi. Et cette douleur, vous imaginez ce moment qui dort, ou soit quand même tout le passé. Parce que ma belle Wana est Mélissa qui est. Au moment qui est 9 mois, vous pouvez imaginer la douleur au maman on a ressentir si quoi. C'est pour ça que j'ai dit, première dame, vous soutenir de Ronaldinho, vous en avez pimbéni. C'est très dangereux. C'est grave ce qu'elle est en train de vivre. Parce qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ça y est, bonne nuit, na mur, mirango wapi. Laissez yaya pardon. Zalanda. Zamba bomoi. Omona yo moko mwana na yo boye chassé na kingo. Passé les longi. Asimbi mwana mbila batelemi lokola donc etali bango te nyama mutakufi mbwa nyau peut-être que mbwa benga basale loko peut-être ça kata mbwa ya kasi ya mundele benga basala te loko mais lokola ka koza poso nza mapesa biso ya mutu mwindu to sa biso munini kokota mabatu mwindu shona biso to senga kitobota mabatu mwindu to ezaki shwa ya nzambe. Pourquoi il faut tous à la bâtiment tous à valeur de moins que rien juste parce que tous à poser la bâtiment. Moi na kufilo kwa nyama. Moko ya mobali aboti ni bale misato ya mibali taboti mwana moko ya mobali moko ya mwasi zemya mope ya passe j'étais là. Allô maman. C'est pas menacer le mariage na tambola ka te avant na kesika moko pour les zemya raïs ces hommes menacés. Ya Janine a télémacate pour na zemi ya raïs et linge bima docteur na passe à koboko là na suka la robo komie pour na nini bonjour les gens pour la bino 1500 nini li sous ces angaki zambi. Oh Seigneur, communauté sur téléma pardon sur to télémité to kufa kaka boye bana biso ba kufa kaka boye ko
eza bituma mona ke communauté pe ya bato bazalaka bakongo basimbaka bango te totelemaka te tobundaka te bayebi biso kaka tolataka tolingi bafeti to azalaki biso mpe tobundaka mwana biso ya mokie boye mwana aza na ye mwana moko asekaka na ye alingi ne bakale Ah, merci beaucoup. bomi libota oyo mpo na nini mama lobi azomona likambo kovivre te mwana ndeka moko aloyi yaya na deji mwana ngai ya mobali moko ozalaki yaya na zemi yayo ozalaki na obokola nakendaka mosala nayibaka te nabokoli bana ngai nakendaka mosala femme force atravayaka ayibaka te nini. Babies don't ever stop. And behind them is an unstoppable pampered... Pour ce chien d'arrivée, donc c'est notre enfant qui a été retrouvé mort, ligoté, je dirais même, on va dire, carrément il est mort d'étouffement. Parce que Batomoto Azouaki, Basali Bongo, Bongo 1500, c'est au Canada, à Toronto. Et la police est arrivée sur place, la police n'a même pas eu l'audace, ni fût-ce que il y a aussi la tabagiste à premier soin. Donc c'est tout ce que nous décrions ici. Donc au moment où nous parlons, moi Nazana morgue et moi avant en France, à basket dans la France depuis 2 ans. Et de temps en temps, on va à Toronto pour aller visiter sa maman. Et voilà, c'est pendant son séjour là-bas que moi Nazui Liwa à Toronto, évidemment. À Toronto. Donc il s'appelle Raïs, notre enfant s'appelle Raïs. On a toujours interpellé Bandegonion sur vous à Toronto, en tout cas, si vous êtes là, à Toronto, nous voulons vraiment que Nikamou et Salaïko, nous avons déjà eu notre papa fourmi rouge, et nous espérons que de ce jour, de lundi, ambassade déjà qu'on saisir dossier et puis bien à Toronto vraiment Rousseau Macambo na cœur parce que ça commence à faire un peu trop au Canada, hein, ça commence à faire un peu trop Macambo au Canada, on se demande qu'est-ce qui se passe. Évidemment les racismes existaient partout, mais il y a quand même un racisme bien au Canada, ça commence à faire très très mal et ça commence à craindre en tout cas. C'est la première dame positif, je crois que tu voulais parler avant Nazo Tardis. Tardis, qu'est-ce que tu voulais nous dire? En fait, je voulais juste bonjour d'abord dans le panel et merci pour la parole accordée. En fait, quelques précisions parce que nous sommes à Montréal, je viens de me réveiller. J'ai parcouru un peu le site Yaba-Info. Pour l'instant, j'ai encore rien trouvé. Ça prouve déjà que même l'information ne circule pas comme il le faut dans les médias canadiens. Donc, c'est pourquoi je voulais juste avoir quelques informations et puis nous aussi à notre niveau qu'on puisse vraiment partager les informations. Maman est là, ça s'est passé à Toronto. Si vous avez des questions à poser à maman, maman elle est là, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ok, je voulais juste savoir quand selon l'information dans mon cas la police est arrivée. Est-ce que maman Koumagim maman ou maman Yokuma après la police? Maman Koumi quelques minutes après police hein, parce que quand nous y a à Kouti police les autres nini wana. C'est un peu osé lieu. Ouais, yemba moko kiimba waza mama kimimba ngake asimbi mwana ye mwana zaki na moto. Papa na maman Koumi ko la bobonde la police bon réanimer bon sala quelque chose police va simbi été baboyi ko simba ye bateni bazotala vraiment et maman simba zaki na moto sachez zaika na mutuna ye chasse zaka na mutuna ye oh my goodness Nzambe. Bon, on a compris dans cas normalement même si elles sont inconscients, même si elles ont respiré, ils pouvaient toujours tenter des gestes et à réanimer. Quelque chose, on a ça quelque chose aussi jamais Nzamba ko sala. Maman na papa bazobondela ezaba tonga mo babeta kaso nga yanimi mutezo msaka ezaba méthode ebele o bakosala. Maman na papa bazobondela police bo sake ko tika tanga na saba ko kanga maman na papa. Vraiment. Est-ce que l'ambulance est qui m'a mis dans l'hôpital va déclarer mort? Oh, mais comment bango ba police ba médecin comment ils peuvent déclarer la mort de quelqu'un? Balobi asimbi ba yoki akufi mais maman lobi tangu ya jani na bitangu ya komi asimbi mwana Raisa zaki na moto. Oui, je comprends. Na moto na komaki malilité mais bango police a dit que eloko akosa les até déjà akufi. Ouais, je comprends peut-être Bassimba qui bataille pour tout ça. Et
batali geste signe vital ou manifester peut-être en manifestant qui ont été à ce que moi je sache c'était pas vraiment aller déclarer directement que Azamant, peut-être l'ambulance, tout ça, mais bon. Ça dépend de combien de temps est-ce que Bango va estimer, est-ce que va passer déjà un verdict pour l'instant? Banda, j'ai dit moi na Koufi, si les lots, il y a jamais une information de mon côté, Azur avocat pour apporter plainte contre la police aussi, parce qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Azur avocat, et l'autre côté, si ko atambi la bengue information à moko ba PCT. Hier pas zo la kaka la qui a toute la journée vendredi na station police a bien Koufi la bango wana. Vraiment. Avandi wana ti bango asisi ni na baye mususu avandi ti mobali na yeko zo misela ndako. Azolela kaka azolela zo kokoloba te. Na comprendre maman, Nzamba pesa okimi en tout cas. Na comprendre même l'information ne circule pas. Nous on est en train de communauté président communauté parce que il est c'est moi la bengi président communauté on a dit que la information je sais pas quelle chaîne hier on est passé na salle d'information bengi ba radio Canada j'ai appelé na bengi batou parce que comment bako mamutu eleki information ti pour ça enquête ndenge nini on peut saper suite et l'autre côté parce que tout le monde doit Koufi bata Koufi bonsani. Ouais, je comprends en tout cas. La famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bandeko, na kutani na live oyo ya Papa Moïse. Oui, Papa Moïse a ça live toujours na TikTok. Famille à moi, na biso ya mobali na kombo ya Raïs nde ba contacter ye pona koyebisa ye apanza sango na communauté que mwana akufaki depuis jeudi. Mwana o Raïs abotama na Canada, akoli na Canada, aza sportif abetaka basket. Avande ko beta basket kuna na Canada. Baye ko somba une équipe moko na France. Ça fait 2 ans moi na betaka balle basket na France. À chaque fois yaka ba vacances webi moi na place à Koli à Misani ayaka otala maman na ye je pense azape na ba frère na ba sœur na ye azape na papa na ye voilà. Ayaka kuna vacances ya tour nde tango ye avandaki na ndaku. Après bisi maman na yeke na bimi nasa mwa course moko boya muke naza besoin so ya ba déodorant ba bilo ya muke abimi azimutuka tango azimutuka mama lokola azaki na GPS na ye azotala ende nyuso azotambola kotia wa abimi ake na distributeur abendi $1500 abimi ake na centre commercial asombaki pe so ba parfait na ye ba bilo na azaki nango besoin après mwana signal les a sauté. Signal à GPS katani, signal les a sauté. Maman va dire que benga na téléphone, va dire que benga na téléphone ils ont les caté. Nzoka mwana, ceux qui peuvent ba camarade na tika na Canada ba rata vie. Ceux qui peuvent ba nani, ceux qui peuvent ka ba bomi, moi to ba kombo mususu a ezate a signaler live. Ceux qui peuvent ba bomi, ba bande ko landa mwana bazi ba séquestrer mwana na kati ya mutuka ba étouffer mwana ba ditse sachet elongi ba botoli mbongo ba bomi mwana na kati ya voiture na ye moko te se ba bomaki na se bazi ba matise na voiture to yebi mais oh mama dit ko kuta mwana na ye ba bomai na kati ya voiture na ye bande kunanga mama azoki panique azo benga numéro zo le kate azo benga signalisation ya GPS eza sous te a bengi mbila babandi kolanda trace mwana ndenga tambolaki balandi nde baye ko retrouver mutuka ya mwana na mwana na kati ya kokufa mama na papa tango bakomi sur place wana mbila ye olie mbila a récupérer na corps ya mwana c'est l'explication ya ndeko mwasi oyo aza je pense membre ya famille ou bien camarade ya maman oyo aye na liso na TikTok papa Moïse alobisi mbila olie a réanimé na mwana mbila préféré atiki mwana kati ya voiture abandi na ko sécuriser périmètre bandi ko tia basinga na bandi bakangaka na basinga boyi babandi wana basinga bandi ko kanga basinga ba sécuriser périmètre au débat wela na ko sauver mwana peut-être mwana se ba sauver qui est oyebité tant ça quoi ko bika c'est l'explication oyo ndeko membre famille ko pesa mama lobi asimbaki mwana na ye
malgré pe mezalaki te nazalaki na mwa chaleur wana ya nzoto na nzoto azalaki nango mama azobela mbila bo réanime ye botikanga mona réanime ye mbila ono akufi déjà donc mbila moto adeklare mwana ke akufi déjà bakosala so eloko te mbila batikaki kosimba ye te mbila batikaki mpe kobenga ambulance te eloko te bango moko basali constat na bango balobi ke mwana akufi déjà donc problème eza yango wana mwana akufaki depuis jeudi lelo toza dimanche mwana akufaki jeudi ebembene eza na morgue aza mwana moke babe aza so na 18 ans 18-19 ans abetaka basket abandi akobeta na ye kuna na Toronto équipe moko esepela na ye na France esomba ye ça fait 2 ans mwana abetaka bale na France mais à chaque fois ayaka na ye bavacances batour et tout kotala place nini bandeko na ye bazali place famille na ye ezali place abotami place akoli sikoyo famille bazoyeba te eza bakamarade na ye jalousie eza nini bandeko na ngai bana tozobota na bakartier tozovanda surtout bakartier na biso bandako basocial oyo tozalaka soki 7000 étranger na kati na bandako na biso tolinga oyo ya moins cher ntango bazotinda bana boke classe bana balingi te bana boke basport bana balingi te ntango moninga moko bokolaki na ye aavance vi na ye ezoévolue ezokende bien jalousie ezokota eza na bamama entre même bamama bakoma bajalou ya bana baninga se bazoévolue bien ana poto atomona ngo même na milie na biso mwa bato mangala bamama misu mwana moninga so azotanga baklasse ya bien mwana azoévolue bien so bavandeli mwana moninga na telefone oyoki mawa mpona nini mpona ye bana vi ya bana na ye ezokende tengu ezoboa te donc mwana oyo soki ayaka na ye vacances te mais akufi te c'est sûr bato wana bazalaki déjà bien informé ke aza na Toronto aza na Canada oyo babandaki déjà kolandela badéplacement na ye nyonso soki mpe abengaki bakamarade bakutana quelque part soki mpe banani bato basali ye boye bandeko na nga jusque là famille baza même pas informé bango balobaka kuna na Canada yango il paraît nde toyokaka ke o caméra ezalaka partout ntina bazamba ntina babilanga ya masangu baka na caméra sikoyo liwa ya mwana oyo mbila il faut abimisa bacaméra de surveillance elekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini bato wana baza banani oyo akomi deja soki kantie mwana na biso bato mangala bakufa bo na Canada tozalaki na Alexandra mwana abima ti lelo moto aboma Alexandra amonana te ti lelo moto aboma mwana wana ayebani te quand tosala émission Alexandra tozalaka so na mama na biso moko abengaka na live na ngai ye mpe mwana ya mobali atangaki baklasse mwana azalaki mayele asisi baklasse azwi mosala bien bafute salaire ya bien na mboka mosusu ezalaki na mboka place akolela te akendaki kosala na mboka mosusu baboma ye mpe boye kaka na filature balanda ye mpe kaka boye na voiture balanda ye ti bamemie na kwai moko boye baboma ye ti lelo bato mpe baboma mwana na biso ya mobali wana bamonana te mwana ya moto ya mangala na Canada yango kaka kuna toyebi te nini ezoleka na Canada tozokomprendre su te bana bazokufa boye bandeko na nga yango nazotiela bino boyoka bapoint de vue ya bato ya Canada epuis boyoka témoignage ya bato bayebi mwana na ya ndeko oyo ayaki kopesa lisolo na TikTok yango bazoloba bandeko ya Canada botelema bobima libanda si s'agit ya kosala marche bosala marche mpo ekomi ebele bana bazokufa boye mingi si s'agit ya kotelema nde bandibi basalaka bamanifestation bosala so bosali manifestation na balabala babetaka mpe masasi te bosengi nzela na commune baotikela bino liberté baotikela bino police bosali manifestation na bino bolakisi mécontentement na bino pourquoi bana bazokufa boye pourquoi bazoboma bana boye bana mpe kaka ya mikie oyo basali eloko te eloko te toyebi te baweli mwasi eza problème nini toyebi te même mama na ye moko ayebi te donc voilà bandeko
explication yango wana na otikele me boyoka bandeko mosusu la fois dernière tomonaki ndenge polisi yango ezali kosala même manœuvre na niveau ya Canada bien que toyebi banorme juridique ndenge etambolaka te mais kotala kozomona ke polisi comme si bazalaki mpenza na motivation te ya kosala baenquête moko aprofondi. Donc suite à ça esengeli communauté na biso batelema oyo baza kuna sur place biso mpe bato toza na mosika korepublier kopartage yango mpona kosala pression et puis voilà je crois qu'il y a quand même soutien. Merci beaucoup mon frère Terdikis. En tout cas, c'est vraiment triste de perdre notre enfant. Avant d'appeler ça Z+, et puis les autres aussi, je vais savoir, première dame, est-ce que Ndeko Terdikis ça tient à plus mon oreille? Est-ce que le téléphone, il y a moins les acquis retrouvés? Ah, maman Zanangoto, c'est un saut de parce que la voiture, n'a nyonso, et c'est pas bien. Ok. Non, c'est pas bien. La ville avait pas opé sa mission ensuite. Donc depuis jeudi, il est passé sur mon téléphone. Information, mon côté, l'autre côté. Ok. Le poisson, comme on l'a montré, moi, ici, le dernier message, il y a consolant, moi, c'est maman, on a juste un peu en retard. Na ok, pas pour vite faire couper ça, moi, calé, moi, na tout le monde, comme on a kindi. Dernière, personne à moi, on a quelques minutes en retard dans Zoya. Ah, et puis c'est Yaka parce que ton qui ne repose pas le bito qui est déjà. Dernière conversation sur lui, on a pris mon mouvement comme ça na voiture, oyo, à se reconnaître moi, on a une angouti. Après, à mon moi, on a mis 1500 $. Après, à mon garé voiture, on a lieu isolé dans Zamba. Donc, tout ça, au Canada, il y a Markham, il y a ma ville à Markham, Awa. Donc, ils ont vraiment, moi, on a coûté à Scaboro, ils ont isolé, moi, de quoi Zamba. Et donc, maman, mon voiture n'est garée à l'objet, jamais. Oh, non, moi, non, pas. A komeli a bengi mwana na ABC ya na moni mbongo e bimi na phone oyo phone na mbongo bimi ça yoto za qu'est-ce qui ça obenga azotina message mi ya na azobenga ilo côté mama bengi na papa côté na voiture ba démarrer ba test kango. D'accord, sûrement la police est dans le téléphone pour l'investigation. On va voir tous ces détails là. Alors on va écouter Z+. Bonjour Papa Moïse, bon dimanche. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. En tout cas, les ensembles à passer, kula mkawa dimanche, qui te perd moi na mongo na Canada, encore un mort de plus. Et ça dit passer na ba ndekonyos surtout biso to ba parents, comme moi à fleur d'âge boye atika biso et puis na ba circonstances nini. Mais Papa Moïse, moi je vais m'adresser à ma communauté. Eux qui sont nazo ka bandeko bazulu bana ba live et ça la ngamawa. Ça la ngamawa parce que tout le bas makambu même en commentaire quand vous lisez, je me pose des questions sur mes frères. Parce que moni Papa Moïse na le bango toujours que si j'alimette ce que ça yango moko ce que pelisi yango ekoumela te kufi mais tia alimette na kati ya boîte bien tia na kati ya paquet bien tia batije alimette na kati ya remorque par exemple tige moko ka soki peli explosé quartier mobile. Nous sommes bien et nous pouvons être forts si nous sommes unis. Je pense que Papa Moïse, biso zaki na Afrique, peut-être nous zaki na poto, toza komona baka isolé te baka fréquent automona na ba journaux na ba information. Il y a racisme ba noir bazaki nango victime na Europe ou bien na États-Unis, to ba mimi na Amérique, États-Unis. Mais je pense que Papa Moïse toza réaliste de remarquer que depuis l'iwa ya George Floyd, makambo edimina mwandambo. Vous allez sentir que edimina mwandambo, edimina pona nini pona tole oyo sur toute la planète batu nyonso bazwaki pona ko dénoncer événement wana. C'est que moi je remarque surtout na biso ba Congolais, nous aimons vivre la tongami ko vivre isolé, surtout ceux de comme Napoto. Congolais sont comme Napoto, a préféré à Kazala Isoko, quand même na Maloba, ya bandeko bazoloba awa,
Oh non, il faut tout vivre. Ce qui il faut ça l'attention, il faut faire ceci. Nos enfants ont le droit de vivre. Et si quand ils sont au vent, ils vont se permission à Kofanda. Bazan a droit à vivre librement le cola bananios. Tout le monde a la communauté moussousse à Bandibu. Bandibu, nous exemple Bandibu Oyo, Bayaka s'installer na Congo par exemple. Mais quand ce que nous avons tamakasi Simba Mundibu na kati ya Congo. Okomona nini ekomela yo na kati ya mboka na biso nake musikati na kati ya mboka na biso nakeka na communauté ya Bandibu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Biso soto comme na bapoto, nous ne sommes pas organisés. Pas plus tard na mois de mai kaka bautiko boma garçon moko na Dublin là qui na 35 ans. Yves Sakila. Babomi na libanda ya supermarché. Na libanda ya supermarché bato abomie nani ba vigile bato ya sécurité ou bazo sa sécurité na magasin abimi na magasin ceux qui va soupçonner que bakanga ye bafina ye baboma ye sur place ba étouffé. Et ces magasins existent, les dossiers étaient classés sans suite. La super crème de Olé est la meilleure. 5 ingrédients dans une super crème. Seulement Olé. À Paris, en France, chaque année pour passer mes vacances, et cette fois-ci, elle venait pour passer vacances. Et à un moment donné, il voulait aller acheter un parfum ou déodorant, où la trouver en parité. Donc, il s'apprêtait d'ailleurs à prendre son avion, son vol, pour retourner à Paris. Donc, Akikoluka Déodorant Naïe, pendant ce temps, il était tout le temps en communication avec sa mère. La GPS, la maman l'a localisé partout. Et puis, tout d'un coup, communication, ça dit sous-souté. Mais maman, a un GPS, c'est une voiture ici, et n'a pas une notification, à 1500 $. N'a petit, tout d'un coup, communication, ça a souci. Et ce n'était plus tard que Baobengaï, Moana, va retrouver voiture à Moana et tout. Et la police, d'abord, la police de Bengaï, qui est police était déjà sur place, va trouver Moana déjà, va Ligotaï, va Kangaï et tout. Donc, sûrement, Moana, Farina et tout. Et que maman, l'hôpital, m'a si Moana, Moana, Naza moto. A supplié même la police, passer à la geste à premier secours, mais la police n'a pas voulu ça. Mais tout ce qui s'en est suivi, on n'est vraiment pas trop bien au courant. Nous pensons que la police, sûrement, la police scientifique, sûrement, il y avait un médecin légiste, sûrement, il y avait des pompiers qui sont arrivés plus tard, sûrement. Après, on va décider pour le même accord, c'est quand même le Canada. Hein. Tout ça, maman va nous dire, parce qu'il y a aussi pas quand même un pays africain où il va passer à la vite. Nous espérons que tout ça a été fait. Mais bon, maman, le batté, maman en a choc, on ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé dans le moment. Donc c'est de ça que nous parlons. Et voilà ici, nous demandons à bateau, vous en à Canada, vous en à large écho, bino bateau, vous en à Toronto, moi en a. Alors bandeko eza tozosala justice mpona mwana biso Raisi. Mwana oyo azaka na France, azaka ne awa wa botama awa, ça fait 18 ans. Tango akomaki na ba 14 ans, mama na ye atindaki